Chapitre 5 na Matthieu, verset 40, place na likolobela ete babondoli yo manto tinike na yo zwa lisusu manto pesa lisusu bisika onga place na meka kwa mokonzi précisément mwasi na ye Jezabel tanga ye kobotola bilanga ya batu epai ya Naboti babomaki ye metala likambo oyo Nzambe alobaki c'est à moi la revanche tika nayebi nanga koma na korevange makila ya Naboti ngonga ntango ekokaki non pas tellement que famille ya Naboti ba récupérer ki mabele wana mais ba yai ko récupérer presque ba bien nyonso na palace présidentiel nyonso oyo ya Akabe elingero ba ke famille nyonso Akabe na Jezabel ba kombola ki bango ba tumba ki bango question tozana awa est-ce que parole de Dieu oyo na Matthieu 5:40 oyo za koloba ete ba botele o manteau ha zwa susu tinike pesa de susu. Est-ce que tu as la même scope kaka papa mawati awa siko na peso susu omega koyebisa na soki likambo oyo yo lobi nini? Merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 papa. Merci papa Mawabi. Mais question est papa Mawabi ko ça na yo yaki na photo président na États-Unis à partir de 1962. Biso ba musuto tikala yikuna to bota mela yikuna to yeba Kongo ndenge ezalaki siko to komi na point ya balkanisation oyo tozali kolobela ete Kivu soki oza koyeba ya mote na Bukavu eza section na biso ya bana ya Kongo. Tokolinga te musapi moko ebela bongo toloba ete musapi kaka muzali kobela parce que tokozwa pe pomi na butu te. Alors, toza kokumba pays nyonso na angle moko sans distinction. Mais question nazali yango awa zelana oui. Voilà ce qu'il y a. La chapelle mingi, c'est très constant. Puisque, quand on a dit, 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 on a dit,
accession de faire indépendance, babenzi balingaki bapartage mboka. Balingaki kopesa indépendance à l'État Congo. Le compromis c'est ça, le Congo ça d'abord. Mais makambo elingaki na bakongo balobi oyo belge okamataki mokili mobimba. C'est-à-dire pas jusqu'à Elisabeth ville aux environs là-bas. Okamataki mobimba. Donc il faut okamata indépendance mobimba. Yo on commence à se séparer d'ici. Je suis très content. Bon. Congo nyonso être ensemble. Oui, mais si qu'on a place aux années. Okamataki indépendance être ensemble. Na place oyo tozali verset biblique ezali koloba babotoli yo mantinike pesa lisusu manto sikoyo na actuel gouvernement na situation ezali koleka na yango eza kofunda ete babotoli biso tinike balingi kobotola biso Kivu Bukavu qui est balkanisation. Mama Mise prépare-toi mpo oyebisa biso comment tokoki komarie likambo oyo ke babotoli yo tinike babotoli yo Kivu Bukavu. Et puis ndima so pesa susu manto na weki ndima susu otala kaka boye peut-être baya suko zoyo peut-être kasai susu. Mama Mise à vous l'antenne likambo yo comment vous allez komona so to bito appliquer on a boyeke ba boto biso Bukavu po biso ba chrétien bible lo bete ba boto le mantu etinike pesa susu manto. Mama Mise à vous l'antenne. Oui, papa Zambwana nazoye susu koloba que total contexte na biso na contexte oyo ezolobela likambo eza okili nini papa ntango babotoli yo timide zala mpe na oyo mosusu mpo opesa après ozala mpe na mosusu otikala nango papa na nga papa nga na kopesa napesi timide napesi so mosusu natikali ndenge mutakalisation bazobeya na France na soni nakufi na makambo nyonso to papa na ngai na France bakombata bazobeya mutakalisation continue après voilà nous c'est le cas réponse ndenge papa na ngai mpo lelo soki kivekei lobi bazali mpe okei nango c'est facile non n'est-ce pas eza mpe na frontière quelque part toyebi te mongo netika koya toyebi te oya koluka azwa après totikala wapi. Réponse dans la Bible, dans le chapitre 5, dans Matthieu, verset 40, le babotoli yo tinike pesa lisusu manto. Boye, question oyo ngana ko répondre yango te na pesa lisusu mama akwala lia ya ko nya television na deuxième phase ya babotoli yo manto pesa lisusu tinike. Mama akwala. À vous l'antenne. Merci Papa Joachim. Ezali encore une fois, ezali parabole. Ezali parabole, oyo bako lakisa moto ya lokoso. Moto oyo azali en face na yo, azali na lokoso. Etango, ngai na yebi ko moto azali en face na nga, azali na lokoso. Nga na kosala nini? Soki ya a botolinga eloko moko na makasi parce que abotoli yango na kobotola. Maintenant kopesa lisusu oyo yo ozali nango ezali que olakisa ye bakapasité yo ozali nango oyo ezali caché na kati na yo olakisa yango. Donc omoni que babotoli nini Papa Joachim babotelaka nini manteau ba Bible lobe babotelo tinike pesa lisusu manto elingo baso babotelo jaquette na kuiranta na tango pio na potoko lo tikali yaka na tricot zwa lisusu tricot pesa lisusu wando tikali yaka nini mutakalisation ndenge bandeko bakombatana ba resistance baza kobengaka yango donc tikala kaka bongo nyose kei wana de Bible mutelo bongo ezali langage caché oyo ekotalisa que soki moto oyo ya lokoso oyo alingi kokamata biloko ya bato soki aye akamati maintenant yo eloko oyo kopesa ye lisusu ezali toujours kaka stratégie oyo kolakisa na ye oyo mpona ye azwa éducation mosusu. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tika nzoto, non. Ça ne veut pas dire que tika basakana na yo, non.
Ça veut dire que ozali na ba capacité nyonso na kati na yo pour redresser moto azali façon na liboso na yo. Donc na makambo oyo ya ba parabole ezali vraiment ya kokamata ngo kaka na ba mondenge ba lobite ezali nde ko lakisa kati na yo nyonso ba compétence na yo nyonso ba qualité na yo nyonso ba faculté na yo nyonso na élément oyo ezali devant yo oyo ya mabe justement. Et ko lakisa toujours bunda na kati ya dualité na kati ya compétition parce que tozali na kati ya vie ya dualité na ya compétition. Mais yo soko ozali ngaso na zana kati ya vie ya dualité na ya compétition na ko kozala moto moko oyo na ba ndika ka na de là-bas ozwa nyonso mais ba ko kamata nyonso. Donc à un moment donné il faut ngana lambuka wana ko loba stop na ngai te il faut bien ngana lambuka wana na loba stop na be koki. Maintenant sikoyo na relaxa ngona nani na ennemi ko azali en face na ngai na donc si malo. Papa Roger na banza yoka mutoko yebisa biso sikoyo manto ekei Bible lobi zwa lisusu na tricot neza ko battre na hiver wana pesa lisusu olobi nini ndeko Docteur Kashama. Merci papa na biso Zamwana. Moni yango tozoloba à chaque fois donc verset oyo pesi sorotali yango bien en l'occurrence et ça à peu près na même verset total le liboso moninga beto mbata na gauche pesa yo ya droite. Tout ça là ezali ezaba mabomba mi ya parole, c'est-à-dire révélation et faisala lelo na ko pesa yo avis o ezate na wuti na mutu na ngai na makanisi o nzoto ezo sala ti révélation na parole wana il faut méditation au comprendre parole wana elingi koloba nini parce que maloba moko na kati ya Bible oyo nyonso koyoka chemise okoyoka manteau okoyoka tunique oyoki boy eza na ba signification ebele eza na makambo ebele. Il faut avant comprendre parole il faut kene na bozindo ya liloba omoni na kopeso exemple moko omoni lelo so kene ba église songolo omona l'église de réveil ou l'église de réveil bazo critiquer catholique mais bango moko omona bazo lia saint hein omoni mutu azolia saint saint episode lobite na Bible ezali bakomaki balobi non nzambe asalaki na ba apôtre na ye alobi bomelaka makila oyo bosalaka Jésus mpona kokanisa ngai oyo ezali nzoto na nga oyo ezali makila na ngai mais mutu atangi yango ndenge wana asali yango geste pe na église na ye ndenge wana. Donc moi je trouve que ça c'est physique. Il y a rien de spiritualité là. Parce que si aucun na spiritualité, on va comprendre parole wana, aucun na Jean 11 au moni kuna bazolo banzoto ezanini. Nzoto ya nzambe ezali nini. Nzoto wana ezali nini. C'est la parole de Dieu. Donc tolia lipa ou bien tolia parole de Dieu. Oyoka côté au sous plus profond, au moni balobi makila ya Yesu Kristu signe ya makila ya Yesu Kristu ezali sanctification. Sikoyo to mela vin oyo bazomela vino bazomela na église ou bien na se sanctifier na lia liloba pona sangana na nzambe. Sikoyo papa na ngai za mwana yo pona oyo wapi ya koliaka communion ya komelaka vino to ya via sanctification et la parole et parole de Dieu, il y a méditation, il y a koliara liloba chaque fois. Yo roloba pona oyo wapi na sur ces deux contextes. Pour mon place mutazo tanga littéralement na mutoyo atangi pe akoti na bozindo ya révélation ya parole wana. Na banza question na yo siliko poser ngai Docteur Roger Kashama de question wana nazali na wana bandeko oyo bazako kima kokota na radio bandeko oyo bakondimaka na bokoko bandeko oyo bako challenge ngai chaque jour parce que bazako komelaka nga awa na siliko benga baona bino bakota na radio parce que mutuna yo siliko tuna yango nde muteko sala ete balaka laka ya makelo bakotiaka ete bino bolobaka na mukanda na bino wana bayela biso na boîte ete babete mbata na gauche personne na droite toko tikalaka kondima yango te mais na banza bazali kolanda pe lelo basili ko comprendre pourquoi mbata ya gauche na mbata ya droite eza na explication na spirituelle mais surtout question osili ko poser tokozela na minute suka soki mutako ya apesa réponse parce que nga soki na bina pesa réponse wana na kosunga bango koyeba un peu plus mais faut basala pe devoir na bango donc ndeko kashala à moins que soko suki si wana
Kachama, Kachama.